utamokile kelama isali mami buhe bele olelo ye bandite isali bambula he bele oyo moto mokwa ye Bote mingi na bino bandeko balandi ya Vom Télévision etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bulamusi bayijo na pongi matono mingi na bino penza na tango pengo ngai bo meseni kopesa biso na nzela émission iye mokolo mwa lelo esika wapi to yakali susu biso na bino koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso bayindo totondi bino penza botondi pe topesi bino bambote ya mingi na bisika nyonso iye bozwami solo tango pengo ngai koki wapi to lukoka bongo koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso bayindo tika to simba babuku na bikomeli na biso na tina ya kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa tsona mwa zomi na moko na sanza ya sambo mobu monkama na tuku misato na kati ya manaka na biso bayindo oyo ebalani bongo na manaka ya bapa ya mokolo mwa lelo dimanche le 20 mars 2022 bandeko balandi ya Vom Télévision solo tosuka biso na bino wana te se na kopesa bino manaka ya mokolo kasi tokotalisa bino pe lisusu ba événement du jour to simba pe to yeba ete konela bongo manaka ya bapa ya mokolo mwa lelo ya le 20 mars 1994 ezali bongo mokolo iye lisanga ya vuvamu libongo kosepela 28e anniversaire oyo ekokisi bongo mokolo mwa lelo na kati ya lisanga ya vuvamu mpona kobima na yango penza empoisa liboso ya mokili te pe bongo na molongo mobimba ezalaki bongo le 20 mars 1994 nde lelo ekokisi bongo 28 ans uta bongo existence ya vuvamu na kati ya mabele ya bayindo lisanga ya vuvamu ezali ete loye kotangisa bongo bayindo bazonga na esika babungela centre de vie spirituel nego africain et quand même pas né songa ndila fumu kusuka mzala panda nangola pona bayindo mobimba matono mingi balandi ya Vom Télévision etando ya bonsomi ya bwania pe ya bulamusi bayindo na pongi solo lisusu tokoya kokati ya mabota na bino na tina ya kotombela bongo bambotama elamu penza na bino babotami ya molongo mobimba pe ya mokili na bisika nyonso bibozwami bino babotama bongo mokolo mwa lelo kati na esengo nyonso totombeli bino bambotama elamu bambotukulu ya mbote na botosi nyonso tokende kotombela bongo mbotama elamu epai ya DG kwa mambo nzakomba iko vile basila kobotama bongo mokolo mwa lelo wana DG directeur général ya Vom Télévision kati na kosepela mokolo mwa lelo penza biso na kati etando tole bongo na bisengo pambate ya biso mokonzi abotami bongo mokolo mwa lelo lisusu tokende kotombela lisusu mbotama elamu epai ya bamapasa na biso nengwa ntimba mutatu elongo na nengwa nzuzi mutatu bango lisusu basila kobotama penza mokolo mwa lelo bamapasa na biso totombeli bino bambotama elamu bambotukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bongo ndatina ete bokokisa mayebosila koyana yango na mokili toyebi ete sima na biso komela peta Vom Télévision nengwa kiansusa kimbembi bomilengela po ete tokolia makemba na wangila po ete ya biso mapasa babotami mokolo mwa lelo lisusu tombela bongo mbotama elamu penza epai ya nengwa ntiala nkusu bango pe lisusu babotama bongo mokolo mwa lelo ya totombeli bino bambotama elamu toyebi penza lelo bisengo ezali penza okati ya mabota toyebi lolenge kani tokokomika bola te kasi bino banso bomilengela mpona koyamba biso tika tozonga na ino kuna epai ya nkumungala totala bonzenga bwa bino mpe totya baloyimbo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo Silver
kaka pona yo. Matono mingi lelo mbotama na bino ya solo penza balandi ya Vom Télévision etando ya bonsomi na bino pe babeko sepela bongo totombela bino bambotama elamu na Vom Télévision boye bana ko contacter biso na ba numéro ezali bongo affiché na 7 ando ya Vom Télévision na tina ya kuza pena bandimbola ya malonga oyo kosunga bino po boko koyeba ndenge nini boko komisela biso baduni na bino kastor bakatango noso avant 48 heures manaka na bino esengi ekomela biso balandi ya Vom Télévision ya mbobiso na bino tokabona na kati ya émission iye tokozonga kone pa ya kumunga na kotala nini balengeli biso lokola vidéo du jour esika wapi tozwaka moko ya lité tolanda elema ona bokebi biso na bino tokutani na simona tata mama bayebanso bazali koboma nzoto soi-disant koluka bolamu ya bana Congo mondele aboyi nationalisme ezala na mboka oyo mondele alingi te nationalisme ezwa place na mboka oyo parce que ayebi te nationalisme yango ekobikisa kasi nationalisme ezala kaka politique te il faut ezala pe nationalisme spirituel tosambeli mingi bolamu eyete kasi mingi na kati na bino kokoyebisa ngai boete papa mitema na biso eza kokita mokolo yesu akoya pasi ekosila eske na poto mpe baza kozela ye aya me soki bozongi ya yesu ezalaki solution mpo na humanité mikili ya poto bango mpe na biso tolingaki tozala biso banso basambeli kotondisa mboka na bafrère en Christ na basœur en Christ pele biso banso mosala kotambolaka na Bible na maboko mingi bakoloba na ngai te papa oza kosimba religion mpo na nini religion soki bokosimba yango te Afrika mpe ekoki kobonga te po motambu yango wana biso toyei na mission ya kolamusa bayindo ya kolakisa basekre nyonso oyo mindele basaleli biso makita ndakisa tozali na mokanda awa bataille pour l'Afrique lolenge mondele azali kobundela mpo na biso awa na Afrika mondele alingi nini na page 50 mindele na makita na bango balobi boye et c'est exactement ce que cherche la révolution. La lamentable expérience américaine au Vietnam aurait dû nous servir de leçon. Il y avait la puissance militaire, mais la révolution avait déjà gagné la guerre idéologique avant même que le combat ne commence. La chute de Saigon ne devait être qu'une question de temps. Veut dire pour Nabango, révolution, ton nationalisme, ils allaient donc combattre. Na échec les Américains basé qui na Vietnam, ezalaki nini population vietnamienne azaki déjà bolamuka. Veut dire qui na pongité. Tant que les Américains basé koya population était les maquis pour s'opposer aux Américains pour que na bango te avant comme même si ka ba soldats na biso bazali liboso boma biso population. Guerre bundamaki na ba makwangola na ba mitambo ba bomelaka banyama e bundaka guerre na Vietnam yango salaki guerre échec ya ba occidentaux na Vietnam. Mais est-ce que le peuple congolais a sa position wana? Est-ce que le peuple congolais peut défendre la nation naïe?
idéologie ezali te, sens nationalisme ezali te. Tozoganga tozali ba nationaliste, mais tokokoka kodefendre mboka oyo te parce que matono mingi bandeko balandi ya Vamo Télévision tolobaka na bino ntango nyonso ete nyonso ya mai tokotielaka bino ezalaka na ntina kopesa bino mateya oyo ekokumbela bino boyebi mpenza na kati ya kozala na bino ya mokolo na mokolo yango toyebisaka bino na nzela ya mateya na esongi ya nzela nde esika wapi biso tokoyeba lisusu lolenge kani tokomitambusa na kati ya bomoi na biso tobwaka te kasi tozwa yango totia yango na centre ya bomoi na biso po ekoka bongo kokumba bongo mbongwana totondi botoni na bino banso balandi ya Vamo Télévision topesi mbote na bavutoka banso na cadre ya kosepela bongo lelo 28e anniversaire ya existence ya religion africaine vutuka Fumu Kimbangu tika tozongisa lisusu matondo mingi epai ya tata Futila Mayunga kuna na nsima ya kamera pe lisusu na tata Mbala Mantiadila elongo na bino banso balandi ya Vamo Télévision na bisika nyonso yebozwami lisusu topesi bino penza bambote ya mingi pe mokolo ekoba kozala malamu okati ya mabota na bino biso na bino tokutani lisusu mokolo na lobi na kati ya manaka na biso botikana Ibeleba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele olelo yebanite isalima bula hebele uyu motomo kwa yebite